balobi ke kozala mwindo elakisi ve ke oza mabe. Kozala pembe elakisi te ke oza kitoko. Eza niveau par niveau, qualité na qualité. Sikoyo na kosenga bino botombola miso botala ye. Mère Sambanda. Source bomo ide. Toujours. Oningani ya ningani. Na iste mobimba. Ba salon de coiffure tala ebele bebo. Mena nenga pire esprit. Salon oya kofanda. Salon encadrement. Salon ke ofandi bokola na DJ de lojango kalate publicité. Ezaka moko ya Brinet. Je crois bozomo nenga na komi. Na yaki na nenge pena ya nenge moko boye. Metala nenge na komi kwa bébé. Ba msu ba tuninga babiki lumière oke bala te na bala die ko kao. Mais ezaka système ke so koti na salon Brinet ya unisex. Bo ta publicité ngo ezolanda. Kitoko wapi. Kuno okuta pena baso to bwa kakao, basa lolendo. Au moni moi celui pas que oui c'est vrai a peso pe conseil na nenga musuni na nenga molimo. O talipe na nenga stemai kitoko wapi. Bazala kawana Marilelo Mimi Matondo 5 fois femme au kute kuna Rebecca aime les princes bon mona kayawat na réflexion les mots sali suki na Marco les mots lito mo ezana eloko lito ite c'est qu'elle na ngozala okaka na salo Brinet. Olingo koma bien bakango soki kitoko mwana na wazo traitement soki. Yo revaka otena ina koma pe mandefu lokwa lumière kambolo. Ngayeyo na kobombela yo te. So kika na Brinet. ba will ba pomade. Au moins pas que mandefu pa na yevimbi. Olingi cheve talanga pe na nenga kurudimba pe mo pe ko banda obenda na sima pe zongi liboso. To biki. Équipe nyonso ya DM5 kuna. Équipe tout à réflexion là-bas. Ni peno koma pena lokolo zala ne ba wenge ba yemba. Olingi mobali kitoko yaka na wenge siko olingi peno mona ba basa bien na ba ya bien. Kende kaka na salon Brinet okongenga. Soko ngengi te c'est que oza dikamba famille camera woman. Babenga kae dina kikala Queen Mada. Soko pe ngiomo na ye kakuna.